Ah, ça va, kotisa Marie Michambo, kotisa na pon love. Comme ça, yo bimi na ligne ngana solo na bango pona jo ka coronavirus ye kuna. Ah, marche. Allô, ya Marie. Boni. Eh bien, avocat je solo na avocat jenga. Na sabia na jo kanani madila kufili susu kuna na coronavirus. Jambe. Sur maman a couvert combien de fois? Oh, deuxième fois. Dès que je m'en après, tous les choses à combien qu'on a? Aïe. Maman n'a jamais émission. Je vais comme ça, dans le bien à semaine. Il y a tout dans le monde. Là, il fait un guitare à la wall. Il fait un guitare. Ah, marché. Yeah. Tout l'air, maman me condoléances. Courage, ça m'a calmé. Moi, je bien beaucoup de faire. Bien beaucoup de là, on a faut courage, hein. Même sous ce risque, beaucoup de balles, on a papa allé. Zala mo lende. Yeah, maman. Marché, maman. Mais c'est là où tu as confié, malgré la nuit, qui si bas jour na moki. Vous allez na confié. Allez, on comme se défouler au bima. Artiste ça la bon loka au bima ndenge na a lobby a sali sanga ko tonalité na na zo sala de loyo. Na ndaku na. Esinga sala na nkiyo. Na sali après te o kinda na ngwe jamais mambo moni fois comme ça ngwe so ni sala ngwe. Ya. Le sala nga penda na boya ko imiter pour na conseil va que ça na. Mais nini ça là que ma imitation de bando sala liboso ya artiste na biso Charlie Nongi nini ça là mango makambeze belé makambeze belé o sala na kimango ezana na un wana za conseil ti no tsaka zolo nikolo n'était sur esprit ezalaka toujours na bossa na moto vibe sala ngai jamais okoki ko imiter moto aza na bomo adinga so na moni osala bien koleka ngai osala bien lokola ngai na vandiki na kangi miso na se sentir que no o ngai na triquer ayibisanga ngo bon na chambre ngana yi aloba a triquer nga lobanga déjà que no vient des ana triquer nga lokwa na zape pembe na ya banda da ko lesanga mo elo rapide dans les anti. Ok. Na bonne science. Au beau science. Ah mais déjà au beau science. Science n'andeni sus. Habita na science. Biso benga mo science. Yebi te mutaye bien beaucoup la kabo commencer na yebi. Ah ben. Et poison est comme science. C'est science. Mais aujourd'hui dit quand même que dans monde à théâtre ba poison ça trop. Ya makasi. Quand ça coûte le gars va solestinga na Brésil. Nazo kanisa njoka photo que ça n'est film porno pour fatigue théâtre njoka photo que n'est penda njoka moi la bato ya maman étoile yende ko mama na Brésil dundana papa étoile il est moi na maman bon nous sommes dans l'été ba on a jala ba la maman étoile tu connais oyo et c'est pelu se parle njoka pour me mettre na Brésil et puis en plus beaucoup ça l'année ay merde trop sexy ça matin la scène corporelle pendant qui tombe ma casse travail exact mais il y a ça là déjà qui pèle banda kala oh azara pèle ça là qui pèle té. Meilleur vœu à tous les abonnés à la chaîne Aime la Grâce TV. Hein? C'est déjà la fête, donc meilleur vœu. Mais c'est quand nous avons besoin d'image, oh, bonne fête. Hein? Parce que toujours qui est déjà mon fête à la fin de l'année. Et toujours banda année à Sika. Donc meilleur vœu. Dans ma botanio, sur Bisika Bozali, qui met en Zambé et Zala vraiment dans la porte Nabuno. Merci de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones, devant tablette na bino pour Hollanda biso. Je dis merci et à notre patrocinateur officiel la chaîne Aime la Grâce TV. C'est Azaria Bapo le maître boss. Ya imtazala mingi sukabichu mbata biso donc sur mois décembre va te faire soigner Azala toujours wana pour ko pesa biso ba force. Merci na
papa na biso ba bi notre boss Kongwati Sébastien S8 yemta sala biso bolamu na kati ya ndaku na ye apesa biso mai ya ofele apesa biso kiti ya ofele poto yaka toujours poto exploiter talent monene o onkolo apesa biso. Là je dis merci vraiment na S8 pour na bolamu na ye na mopandi pe na moni Isabelle. Babi Isabelle Joan, il est la réceptionniste, très 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 bien là, surtout na bolam azo sala biso. Nazanga monter les lots, tozana artiste, aza mwana ya papa Matembele, le comédien angolais, le comédien congolais, au biso na soto ebi mais nazana e vraiment na plateau to komeka solo là, o meka sala la biso ba bolam mingi na plateau pour na ko découvrir pe talent na e monene oyo ezakati na ye. Vraiment pour na ko marcher monter na ko sepa na moke, o le lo asimbeli biso caméra. Merci surtout na bola mozo sa biso na bi vraiment musa les okoba moi lève ce chant pour que tu sois un invité du jour na biso. À vous, bonne tarde. Bonne tarde. Bonne santé. Ah bien. Na moni vraiment le lot on m'a dit c'est episode ba mashkara veut dire nazo comprendre le phénomène na monte mashkara pa na yo elongwate. Non, na bossa ni kutu, na bossa ni bande ko bolimbishi. La bossa ni mashkara faut kende na makolo po bambasu na ba maladi ya pese za mingi. Mashkara elongwe na elongia e komi na makolo. Na makolo. Yo sozui pese makolo po bandote da mashkara. Na kota ni na voisin. Ezo senga faut toi mashkara ndere. Mo awa choquant chauta bolimbishi po na na kota na elongia. D'accord, merci beaucoup. À vous besoin comprendre que dans tous humoriste en même temps comédien kakandenge ba mo banga komi benga na Angola mais à vous c'est pour toute la première fois to yambi on a kata chaîne na biso na bato ba kozwa yo mbala liboso ba obengo na kombo nini ponga na obengo avo Kazenga. Non na ko se présenter non. Ah oui effectivement. Zepekian d'Angola Chabachuba motona teme motona bwanya avo Kazenga ndoki na kata cercueil autrement dit Petit Matembele yeyo. Pourquoi bolinga ko baksa ba kombo beleza la dû à quoi? Non na ebité pona bande comme susu ngai za c'est no inspiration na ngai. Inspiration ya nani apesa ki ya yemoko papa Matembele bien. Non, ndeti yo mo mde mtomi pesi ba komponyo so ndeti Chabachuba papa bidividi mutapesa on a 2013. Ah ben ouais bonne ezali na circonstance ni na circonstance moko e kalera to zalaka na show groupe La Main de l'Éternel na Junior Belgado to betaka na ye papa bidividi azalaka le invité spécial na biso. OK mama kamba mona ki na bando sala kuna asinomenga Chabachuba. Ah ben? Wow, par rapport à Kilelo, na habité papa Matembele si akenda na poto to pesi mbote bisika azali papa Matembele siko atike lo responsabilité nyonso ya groupe général abenganga général tolingi vraiment to comprendre pourquoi azoki responsabilité on a nyonso ala tesio poni na moto ya amona ke pana. Bon, nous avons une réponse dans les agas que non à joie qui t'a yako observé à joie qui t'a yako observé bana malgré naza nangaka mutu moko na groupe na sali 7 8 ans groupe déjà ko 10 ans mais na sali 8 ans na groupe ne à joie qui t'a yako observé bana mon que non mutu abongisani akamba groupe c'est pour cela que na. Mais l'autre fois, on a eu quelque part pour nous citer ma combote na boye rando parce que yemo na ko logo palinga pe rando te mais nazaki quelque part comme on a que banami balé actrice comédienne ba outé pa na bino papa Matembele ba ye ko sala test ko na habité non yo ko yeba bango te pe na tangi pe kombo na bango te na longoli bango oh olongoli bango pona ni ko nde ba ke sala test pe ba voisin na longoli yo Yves na longoli yo famosa na longoli yo mo yebida ba kombo na bango na yo kaki babenga kinga babenga que non chef to kende ko assister na répétition non ke ba kende ko sala test mais so ba ke sala test ma beza même so ba comprendre que papa Matembele loko ezate banda ye mo leader akenda na groupe ne non na lobi bien ko le groupe alinga rancune te donc to anonymat ngo na longoli bango ah ben na longoli bango ba ya sauter
nde bango misatu balongwe misatu babakisama donc non nde bango misatu balongwe 6 personnes babakisama donc on a plus 3 personnes 6 personnes babakisama chiko balonga pona ni po bake ko s'intégrer na groupe wana c'est que koto place na bango ezati kasi msusu wazomona pe na kati ya groupe na bino masolo eza na ngwa olalati wana selon bango po babi papa matembele basala ba film te papa matembele bazala kaka trop de répétition mais ba show ezala te ba activité ezala te siko utilité ya groupe ezani ba film esala mate bango balobi bonga tournage utaka poto ngana combien de films a oda bosali banda ya papa depuis akenda to sali na ibite chaîne soke ko linga to tanga ba kombo to sali film na ingénieur belé to sais banda présent qui est présent à encore ça 2 ans le 29 décembre encore ça 2 ans mais to sais déjà 3 films banda présent qui c'est bon balingi to sala nini po ba mona ke no groupe ezotambola balé to bina to za chaque 2 dimanches to betaka na porte to gagnera 250,000 kwana bobeti dimanche te dimanche bobeti dimanche wana bobeti te dimanche wana wana bobeti bozwi 250,000 kwana balingi bo sa to sala nini sikombonga on tombo zwa répartition na ngweza lande dime ke ndake papa qu'est-ce ah ben bo sala avec système adim mais faut to sali maman faut to salim faut dim pena théâtre oui mbali boso na ka on a peut-être mo ka zolanda biso payer pe ayebike mambo dim pena groupe théâtral ezalaka non dim ezateka ka kopesa pasteur bien ko futa on nzamba pesio pendant la semaine ozongisa moni tant biso to bota marato sunga ba papa biso ba foyena biso ça de adim ça de adim to sala donc dim na biso est pas présent matembele zonga mbongo na biso ekendaka ti États-Unis pona ministre azali na Belgique te mbongo na biso ekendaka penda tokangisi ya 3 mois président mbongo na biso tosala nango nini so abi tobopesa bana nanga topesi cela veut dire ekepa na papa mais avo nayebi te oza comédien na kati ya Angola na kati ya mboka na biso surtout mais ozotala par rapport ya oyo bazosala ba tonalité nan oyo lingi obetela biso na lisolo na tonalité na ye po nayebi ke ba téléspectateur na biso tant ba moni da lingi na apprécier musala na na obetela biso tonalité ya moto wana na lisolo mba mo obetela biso na plateau azate wow azate na batata nyonso bavandeli biso basala ba tonalité ba mama ebele ba osala so ba tonalité awa azate botika bweko azate ate ngama uta voka zenga na ba imite ngate na ke imite mutu azate papa bidibidi ouais papa bidibidi ba ouais c'est tout à fait normal na koki mais na osala monte poisa na bombe affaire à moi comme chubo au tcha de poisa na bombe donc avant imiter muntu il faut akufa normalement pour y a osalela nanu evre na ye bisika papa bidibidi bandaki yo soit des abidi d'Angola ozalaki te lelo to koma mona fulano d'Angola pona nini te biso pe na Congo to ka fulano do Congo to ki ke non exemple ndeti pomba soki imitaki pomba moko awa na Angola pomba do Congo mais aizalaka d'Angola siko telemele on lelo il fallait tout ça ba limite pona makama po ezobe c'est pour cela les artistes congolais ba ignoraka biso pona makambo ba imitation ouais surtout quand ceux ba yebi que non outi Angola aux artistes biso to vivant to bika kale mususu ba ya gadi bazako na te moi ya sala bien atetika ye pe côté ça sinon te artiste Angola papa zela non Michaka Micho nani ozane moi pe Michel na mutu na kana petit na ngete ça ako sa tableau ya koka mais yo aux artistes bundanaga au travail pour une imitation eleki mingi ouais vraiment tu dois comprendre quand même imitation eleki mingi mais quand même na ba oba uti Congo ba mpaka na biso baza na mboka na nozo ko apprécier au moins il que non jusque là a raison makila nzambe na mama étoile na minute mama étoile azonge kim te azongi te tobi ka ozonga toyebiki ya ozonga maman étoile kingo mais gros bisous bisika ozali na yebiki ya ozonga mais na minute on a terrain azate azate maman étoile azate
azate. Mais pour non comprendre ni ne lo biso bongo bazate boza ba rancune na bango ou bien bazo fina yo ezani Na pese mbote bisika azana net mon vote. Sera na ngai mira moi c'est mandefu sera na ngai doré sera na ngai oh bango nyonso nalobi azate nalobi kaka o eza vérité. Donc nalobi kaka o eza vérité mais bango nyonso ya même ora bosola bien mama moyindo kito aza pété na terrain kito azate ya yesa makele ni na yesa c'est tout maman moyindo makele na seni donc mama moyindo lo hotel na terrain makele mais c'est aux arane ata ogangela nga finga na misa bato tanto okutana me nalobi ko eza vérité. Wow! Ça va, bon, c'est ça solo pour bana. Ya aime la grâce tu ba la dabiso. Ba c'est quand même na voilà, na tonalité ya solo bete la biso. Tu vois mais interne elle coule. Tout ça. Naza monte te toi. Mara baza utuna interne. Parce que yo mto za monte te. Ngana na monte te. Bon, ikambisate problème zate bande mboti na biso mboti. Bande kuna yebisi bino mwana nanga nasi azosala nga pasi azobetisa mutu. Le 14 awa ndengisa ya mwa oyo ya décembre nasi bakozwa congé. Nasi aza kusala ba prova nasi mwana nangai nasa kuluba bibulanda bino kulingeka mingi kuluba kaka uite ashala kibwa kinda kibwe. Nasi mwana nangai bakozwa congé le 14. Mais nasi na memie na oza yenda tosomba bakai. Tosombi bakai papa. Nouveau student de moi, nouveau student à casa du pai. Na dit ah ça va super comme ça. Ya go student de pai nangai. Nasi na yebisu ino nasi. Na sombeli nasi 50 kai mama. 50 kai. Mama nasi bakai na salon. Nasi bakai na chambre, nasi bakai na cuisine, nasi bakai même na WC. Nasi bakai, nasi bakai, nasi bakai. Si na kati ya douche nasi bakai. Nous sommes donc moi na ona so c'est pas présent matembe. Présent matembe ça to ya oso nasi azong. Ouais, c'est peu ça. Oh lembi. Na lembi. Merci beaucoup. Abo kazenga nabike vraiment au CPC ba téléspectateur non oh ba wazali ba kulelo ya ko yamba biso surtout boss nanga boss nanga ba bize azaria ba poma nabike alinga komona ba talent boye ça la fait plaisir mais pourquoi na bino lelo bokoti si mingi bêtise par rapport ya ba temps ya ba papa na biso ba salara comédie kala non tokoti bêtise te tolanda mama ouais bozolanda bango ba salara bêtise concertez ba mango ba vina biso ba mango ba mama na ba bêtise biso betela ça va poto kene musika te betela ngelo kwa bêtise o mango ba salaka ate ya papa mo oyo yebi pe kombo na bien te mais je wa bandaka ko bina kanye to à l'aise il y avait takinga te wa bandu bina na salon obi signification nzani déjà mi mana tongo tala ba soso ne balanda oh balanda na ndeni soso moi ça zolanda soso ya soso mbala zolanda soso moi déjà mona nde balanda ngana na mona te ko tala ndenge fa bina kanye to ndenge sosa mata sosa ninga mata sosa ninga ken ndenge sosa sala kanye to à l'aise ma nde danse wana ya mwana ba mutu ba laxi sango bon ezateka ka faut c'est ça faut lo ba bêtise non ça pona bongo te tozolanda musala o bagra basala biso ko tokoma ko faso nango lisusu na ndenge na biso ko ya tokoma ko kima ngo mwa mukie na sensu wana mais nini esala que okima imitation de bando sala liboso ya artiste na biso Charlie Nongi nini esala okima ngo makambo ezebele makambo ezebele o esala na kima ngo ezana na wana eza conseil ti nakotiaka zolo likolo nayebi te soki esprit ezalaka toujours nakobosana moto bayebisaka ngai jamais okoki koimite moto aza na bomo alinga soki namoni osala bien koleka ngai osala bien lokola ngai navandiki nakangi miso naosesanti kena o ngai naotrike yo ayebisaka yango bongo na chambre ngai na ye
aloba autrikinga abi zela moto akufi malgré wana eza malobane abi zela moto akufi malgré na mibakisi bajour na mokili ozeli nga na kufi ale okomi kose défoulé obima artiste asala bon loka obima ndenge na alobi asalisanga kutu tonalité na nga nazosala lelo yo na ndako na ye esinga sala nanu kiyo na sali après te okenda na ngobwe jamais ngobwe moni fois o comme ça ngobwe soni ngosala sala ngobwe ya le saranga penda na boya ko imiter pour na conseil va que ça na ozobanga déjà que na vient des ana trikinga lokwa na zape pembe na ye abanda da kole sanga moelo rapide dans les yanti abetanga ka ta OK na bo science obo science na ja boya science science na ndeni susu abetanga science biso benga mo science yebite mutai bien beaucoup la ka bo commencer na yebi ah ben et poison comme science c'est science mais aux on dit quand même que dans le monde à théâtre bah poison ça trop ya makasi malgré boya na lo bango pour venir président na monga risque président monga risque na association moko boye salamaka quelconque ouais président na risque mais en Angola l'obé biso na groupe ya Papa Matembele bozo travailler comment bon biso to travailler le roi batunyo so ba travailler mais sauf que toza moi liban to kimi moi batunini to kimi moi ba artiste congolais pour nous sommes des artistes angolais mais ba miso ba se focaliser le roi ba artiste Congo voilà ouais biso so to ba artiste angolais mais to kima sko ba artiste congolais na ba obaya na ba obazala to kima bango biso to sala trop mingi classique tout ça la tourning classique et en plus tout ça la théâtre et ballet donc tout qui m'a bon voilà c'est toute force là bon bon qui m'a na ndenga classique mais quand même na ndenga bozo ça la classique est-ce que le gouvernement angolais culture et bébé non bon c'est dans le milieu et bibiso ba preuve exacte mais bibiso pour preuve exacte malgré la bossani cartera na voilà preuve exacte na ngaki na l'exapena carton ya unak ya culture ya mboka o na l'accent peu en plus théâtre na biso to sala ba pesa ka guian ba pesi bino test tanga voilà bisiko suka kingai te o suka wana monte susu oh boss Kongwate Sébastien oh fulani exacte mabanga exacte mais populaire sikoyo ndenge ba briefer kaka sala boy esili okocho ke isoko osuka na lifelo suki soko kende belola yoka et comme là déjà au travail na ba Miraesa ba Orgazi ba maman étoile ba maman Moindo awa na Angola na Luanda non dona non na travail na été mais na répéta bien na groupe na tout ça la toka d'expérience groupe na biso na groupe na bantu travailler ka bon lundi mo travailler mami toi déjà na travailler organiser bien na travailler na film na biso maman Moindo aussi donc tout travail na artiste c'est bien alors expérience ni oyo yibaki kati na bango na professionnalisme o bango ba travail na bino yibaka ya motu ye pa mama étoile eza kokumisa te eza kokumisa te c'est ou bien mama ayebi musala mama étoile ayebi musala na yibaka ebele soki aza ko se souvenir na funda tokendaka na ale dami adeya mibeko ya mboka na nga tosalaka mama na bakisela biso implice na film wana ezakini implice wana ezakini non c'est vrai à to fungola ti bicho pe to funga maele avant la fungola faut bailler kola comme ça to banda fungola chaque temps to fungola kaka ya yibi ya kia sali bena zo regretter parce qu'on a na obeta ou bien na robeta ba yiba on a la limité donc quoi dia na beta ki moko na tikani na moko ah ba na tikani na moko et si na boba oh ba yiba bino pe masolango aux assure soki kutu bayibaka ti ya ba oyele kaka na Congo ba oya Congo nde na yoka adumwa bayibaka siko yo yiba nani po yo zo ko accuser ka baninga bayibaka
Na évité suis naïve. Oui, bête. Na travail ça venda bon on a sala tout na sambela nzambe eno ya boso ba kisanga ka capacité. Na sala kana capacité. Ya ba inspiration ya kebele. Ya kana na créa. Alors tozongi na maman la biso étoile tango zolo ba professionnalisme na ye moi eloko moko mi balé o lobi ya bakisela kiyo 1+1 oboyi koloba mais to keka na 2+. Abakisela ki biso wana na groupe présent Matembele. Voilà na tournage moko po bon exactement il y a déjà bon on a même soit vocaser ngazo sala tonalité hasard artiste limité non ngaso ko simbi Singapour venir na sala film na Taliba ba les pistoles na 2015 parce que l'istanga pour na film wana mama étoile ezala na tableau mo mama étoile FC présentement babité awa tableau ozo kima balio ba Hollanda yo travail na X connu nde balio ba Hollanda yo apoko kweya tango kweya babungi oki posa ya kokende ko se soulager tant na komi kuna na komi na pontango esengi na se soulager allez bazo mama étoile la kata penza couper est-ce qu'on appelle ozolo ba portugais pourquoi pas au créer le moko boyende ozo ba pour comment na squelette bazoya ta concordade ta bon tout ça peut simba tableau wana moko mutesana na travail na Taliba en 2015 donc pour ezala ki moi maele ya maman étoile voilà et ça là au moi bolam mais ce qui lelo na groupe papa Matembele simbe soute est-ce qu'on kende ko travailler na groupe maman étoile non qui était pourquoi te simba Nini sa simba te. Na ok te mama, na ok te mama. Na ok na ngate. Pour lui chef afan de Migola zo beta bino film. Ya wat. Na beta film. Prophète Madoda. Ça me moto ça. Prophète qui m'a usute Madoda. Prophète Madoda. Vous me la zona auto photo wa nani? Abaranga. Otangela nga RKT maestro, otangela. Siko ba rancune entre bino na bino nyonso wana ezala nini po na terrain pe bozala kazala na bino troti na ba filmer ba nini mais siko rancune entre bino nyonso wana ezala nini ndeti ngaso na bina sala kuna il faut ba futambo po nani chaque mois faut ba no futanga siko ba oba osala kuna ba futa bango chaque fin du mois po ba korana siko yo leki na ba oleki ba obaza kuna na nini na notion na notion ya théâtre na leki na notion penda totika ba fanti Madoda za chef na ngai mais na leki oleki mais Madoda pas jouer ton tête oh moi jouer ka ton tête na jouer ton tête kaka ton tête na ça ba rôle plaisir penda donc plaisir na ko melo peda wana scène na ko melo papa responsable pour mon expression vocale n'a changé au moins peut tonalité n'a changé nako caméléon quoi alors créer le biso lo moko awa poto mela quand même soye oyo ko ça la biso pesa nga tendance yani ya oyo monique place au vendre bien collègue à part qui avo ou à peine voilà on nous qui na Madoda problème Nesse magamoso wana solo kila Madoda problème na nini un chef na bon elo kalinga nde yango ya nzambe elo ni alinga organiza tua vida depois da porta do fila da puta caramba é possível agradar todo mundo boiado chefe. Eu aqui minha mulher que me manda trabalhar, tá vendo? Minha mulher que me manda trabalhar nem vi roubar eu. Esse telefone pega aqui nessa rua aqui. Chega a minha tá me falando boa de dica até porque vou ligar no homem dele, puta do homem dele, vou lhe ligar, vou lhe pôr consciente, vou lhe falar que não chega mais Matembele. Nunca liga mais nesse terminal, tá ouvindo, né? Filha da mãe, você me conhece? Yangwana kaka. Yangwana kaka. Bakisela picha na moi tonton Seoye quoi. Tonton Seoye. Place Madoda vanda. Te na ole kai. Moko ba pesa wa.
Na je chez moi. Yo to lukela popote madonna makambo. Makila ba artiste te. Na ebi bisika na télé mais. Maka osaza musika mais aza pembeni na makila maka c'est ça. Na mekana elo ka sala. Ouais, alors. Ah, comment? Non, 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 non. Non, non, et quoi ça, ma beauté? Hein? Non, et quoi ça, ma beauté? Et quoi? Peu n'importe pas. Mais. Non, je t'avais dit bien que non. On a atteint 5 conteneurs. Hein? Comment tu veux que ça aille cagadé? Ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. Ah, wana siko lingo poteka merveille que non, merveille mutasa liboso babana. Liboso bandaki na DKM. N'importe quoi. Et pas. Bon, ça se fait. Moto a dérangé un sauté, ça va. Moto a dérangé un sauté, c'est tout. Ça va. Moto a dérangé un sauté. Ouais, tu as qui pede, tu as qui pede, voilà, na Mades. Mades. Maman, comment est votre tika ya? Ouais. Bali na junde ona mas. Kaka bush. Kabosi. Na biso soba simone. Oh, bukanga. Ndeu mwasi. Ya wana. Pardon. 5 heures pendo ba 5 heures. 23h mon direct on 5 heures. Kaka. Oh. Ya moi si na koki supporter te. Oh. Na koki te. Ni muke. Aka mutu na benga mobena aka. O qui m'y pété? La tika benga mobena. Allô chérie. Mon amour. Comment vous allez bébé? Pardon? Non, et soit qui n'a mais c'est quoi ça va? Non, que je suis pour ça. Ah, mon Dieu. Ah. Tu veux ça, oui, tu veux... Ah, ok, merci. J'arrive bientôt, hein, bébé. Mon bala mninga bengi ya. To sepe là. Mais mettez le sola festival to se Kayangola non qui peut osa quand même au ba retenir na éviter na quart de finale. Na le kaki mais na le kaki na passe. Na le kaki on dirait ba ange bazo sambela na kota lola. Na demi-finale. Oh te tika ya kota kaka lola sala boni bolamu mingi tika ye kaka tika ogenga ya wado na ya ka tournage. Siko poba balekisa yo ba critère nini bozana ona kuna na kati ya festival toseka bon ba critère nyo seza kuna ni artiste moko asale na ah ben ni artiste moko asale na ndeti nini oyo remarqué ezo sale matin il y a beaucoup de gens sur les scènes balobi que non artiste travaille pendant 5 minutes mais il y a des gens bazo sala 10 minutes puis ba betele maboko ali il y a des gens bazo sala 20 minutes abeti di solo otoraki na matanga sapo ayobeta di solo otoraki na matanga koka ayobeta na solo otoraki na matanga ya palan donc monotonie na monotonie ah donc bazo respecter te na ebité dernièrement bazale na réunion sur ba solo ni na ebité ndate yo participer na réunion te na kenda te pour la nuit tandis que ozo ko participer na kata festival participer na ko participer pour ba reconnaître ngai ba reconnaître que non na kazenga mukolo kazenga zalaka kuna to benga ye ya ona ya ko na kazenga uzaka yo moko leki te non na leki te ngande mukolo parce que leka déjà na demi-finale ah OK na kazenga na festival awa ben na zangai na Kikuya na artiste moko so aza président Kikuya yepe aussi alekaki to tikaka biso mais na kazenga na kazenga donc ba on so na batikali ya kilamba chef organisation izaki ya président Carlos ya mabe makasi mabe makasi ya mabe yo kono ntimi président Carlos akoki ko organiser lo moza mabe président Carlos asa président na binoti oui président Carlos a ce nom ma bé mingi na ba te que initiative président Carlos a sali eza mabe non mais bateau président Carlos a te batambola nae ba yebi musala ba sala te ah ba wa okozwa net mo voto te wana zala comme assistant ya ba gériste notion nini ya comédie aza nango mais notion théâtre aza aza théâtre yebi
okozwa mama doré si la dorothée wana notion nini ya kosekisa za na mais notion ya théâtre donc c'est un peu louche hein ko bangona sur le bama wa gérer ba ka basi mon bala zate kaka moko mutazo tombola ba papier madoda azo pona ba oya trika kanga la fois passée atira que on peut sala gini dunda aye na suka donc tu sais qu'on dirait des personnes dans coulisses tu sais kala anga na meme il fallait tout travailler dunda aye papier jokamati dunda lata déjà madoda komi kombo na yo tant kaka madoda azo wabimi si pe le kombo dunda souvent on a tenu ma trika mais article la dunda article ne place ok ye azama kasi na décalé il fallait la coûter un papier mbaf azama kasi na décalé dunda mo bana na za beti décalé mo bo na kanisi papier mbaf kotazo meu Deus eu vou zamutar mabe ya wana masa na ngamba hivi ona lo beza vérité oh lo beza général dunda moto à train ok babi décalé toke na papier mbaf oh nana boyango banki nationale na kosi masa na ngamba ye wana sana eza ya kolobela te chiko tabe tondimi ya makasi na kotazo bongo yo makasi na ni bon je n'ai pas cassé nani. Pour nga la linga mutu foi ba pe force na ye ba pe faiblesse na ye. Tinga ibi force nanga. Force no eza kasi wapi. Force nanga eza na monde to ça na musato ça. Donc na limite. On a limite. Na limite. Aux assure. D'accord. Comme ça to lokelo ka adversaire na makasi na plateau to Tchad nomba. Na zo kanisa ko to lokola ba soliste nga na Brésil. Na zo kanisa le njoka photo que ça ne film porno. Pour fatiguer théâtre. Nzoka photo kenene penza. Lonjoka mwana bato ya mama étoile. Yende ko mama na Brésil. Bon dundana. Papa étoile, il est mwana mama étoile. Bon nous se donner. Nemi ba ona jala ba la mama étoile. Tu connais oyo et c'est pelu se pas lonjoka pour me mener na Brésil. Et puis en plus beaucoup que ça l'année merde. Trop sexy. Ça matin la scène corporelle pendant qui tombe ma casse. Travail exact. Mais ya sala déjà qui pele banda kala. Oh azala pele, azala qui pele te. Azala gande. Moto akota ka bon po. Naibi serveuse à bon séjour à dia zonga ki masananga, mades dangola. Naibi soka ki kota pomba ok, soka ki kota ki mades ok. Mais le njoka ba kopo ana iza ba monte ba forcer na ti. Oh, boki peda sala ngoma be. Tem asma be makasi. Soki ba meme na mart. Totika. Mart nini zakuna? Totika mama, totika mama, totika to beta disola. Parce qu'on a tourné Mart nini zakuna? To c'est sa parenthèse. Ah bon, OK. Ce ba meme na Mart azo leka yana batu ba kubamdi mabanga. Na Mart. Pas zo fingi sa bango. Oh, na Mart bata na hebite yumto. Que tu dois se viser. Na hebite. Yumto wa bana. Lipa na yumta na Mart. Ba jo tu wana wa Mart wana ba za na ba ba simama be. Na lobi bongo te na bine lonzoka. Que je sais que ba meme na Mart. Ça va te longo ni Mart solo. Te ko dévier ça c'est pour favor. Que ça va wete. Lonzoka solo meme na bo. Bete ta moi. Bon, bete na imbonde. Argent est soutenu. Merci beaucoup. Pour caser ngane puis cause qui m'a parenthèse on se so boya rando parce que le but déjà que lipa no uta na Mart donc tu comprends que non lipa ya ban ezo uta kuna ba ko batela ozo batela juste réputation na yo. J'ai la part de ce que je vais bien. Il ça va te nicher toujours bien. Toujours bien toujours. Baza passion makasi. On a ni à le boni. Jamais. Passez ngai. Nani loko kanja bengi. Ah OK. Nalinga mngongo ne mingi ebisi. Ça va. Kotisa Marie Michambo, kotisa na pon love. Comme ça yo bimi na ligne ngana solo na bango pona jo ka coronavirus ye kuna. Marche. Allô ya Marie.
Boni. Eh bien, avocat je suis un avocat jenga. Na sabia na joyo kanani madila kufili susu kuna na coronavirus. Jambe. Souvent maman a couvert combien de fois? Oh, deuxième fois. Dès que je m'en après bateau et choses à combien qu'on a? Aïe. Maman n'a jamais émission, je vais comme ça dans le bien à semaine. Il a tout dans tout dans moi. Là, il fait une guitare à la wak. Il fait une guitare. Ah, marché. Yeah. Tout l'air, maman me condoléances. Courage, ça m'a comme moi ni bino boké li faire ko bino boké lola kuna faut courage même sous risque beaucoup bala na papa aller zala molende ya maman. Marché maman. Wana na mucho kushola na batwe kushola na batwe wana bawe coronavirus bongo kwa kanza komi na non contact c'était pas ça la contact na batu ya nani kuna yaona benga kinanu ye comme ça ye bi WhatsApp nezara ba connecter na muntu boshola na shola ba basalite conférence na batu bawe OK chikona na kofi soso madilo akufi na coronavirus po akufa mbala boni akufi des fois déjà mo ba mi samba jole la mine al patino kuta tena ni ozemi al patino atena pas on love. Merci beaucoup Kazinga, nous tenons déjà par la paix émission la vie message non fort na ba fan na yo ba fan surtout ya Angola au balinga quand même théâtre na no classique au bosalaka na papa matembele bisika za ba message non fort ekozani ouais ba message na ngai penze kozoza la bon. Avant tout, il fallait qu'on présente à Babylone tout ça là, il fallait qu'on présente à Babylone tout ça là. Faut y akasa pakasa. Il y a pakasa mikaso. Comment qu'il y a pakasa va mikasa? Pour ça la théâtre on a maman faut ça na mtu. Test on a bapesa mon banda 2012. Si les ana mtu. Les ana mtu. Et pas président Matembe. Il pas président Matembe. Tout ça là on a parlé dessus. On a parlé sur Mutamatara tout le monde ngai. Na mati groupe yé vandi na on a travaillé. Il y a 5 minutes. Na bimi na kema bo rebeta mito seminzela to zona 300,000 quoi. Wow. Beaucoup de travail parler là ça te présente déjà kenda. Exactement, c'est que à faut caser et là vous êtes papa déjà vous dans votre transport. Mais non tout ça. C'est oui c'est moi quoi au sancha. Ah OK, boss azali c'est oui azali pour moi c'est Sébastien azali père. En tout cas après ça transport pe na boss sanité marque au septembre. Mbote belé guide digital. De l'anniversaire na et toto belé ba o toto merci. Joyeux anniversaire. N'est bien moi. A Kogi c'est combien d'années déjà? Mon amouké 43 ans. 43 ans. 43 ans. Ba auto tombe. Je bolimbi c'est les mususu. Makamuto solo la tia ngona sali. Marcaos. Parabéns para você. Marcaos etamba. Repetindo e to sala kama salo le bagi to sala. Minga ko lobezate mais njembo na zawo yembeza pona yo vena ngai. La bonne santé Noëlla, la fille à papa. En France, moi, en France. Noëlla, ça c'est pour toi. Ça c'est pour vous. Aux abattus, ça c'est pour toi. Je vois mon cas. Nayaki nanchala nazungia kutunda bolyeshinga nini nyangwa malunga botina biloko nanga po etondisanga nalie yango mingi napesa ngo nini nadundi malewa fongola mwakoka namela na langwa pona yokasa babengana kinga na malewa tango biloko esilaki wana japona yo efe japona yo na bombi na boba ba muitos anos de vida. Muitos anos? Muitos anos de vida. Mas já muitos anos tem. Eu como ele foi de uma cola marca rosa. Que se muitos anos de vida. Ah, tem cola maiana na boa. Catolinho tomou neti na Santa. Muitos anos de vida. Ah, tinha Santa. Muitos anos de vida. Tinha Santa. Tinha Santa. Mas vê
kolongwate ve kolongwate fe wana eza nzela na biso nyonso kolongwate ve tobe etaka coller cependant fe olobaki fo asa mama na dessinateur mwana boza alobaki fala continuer art ne na États-Unis ve kolongwate mpo okobunga biso makili eza ya art zala nanu wana pende paper zala wana fanda kala mingi te peti azoya kuna nazo na posa ve ntango yo kozomata nga mpe namata na ndenge ya comédie nakima mpona kokima donc il y a ma femme bon ça va toi il y a un côté mais message fort non pas ma femme vraiment pour que tu cabana tu as Douglas Ndongala OK ba bien Zolanda biso ezala toujours wana ya longwate na poste na Douglas Ndongala zala ka wana en tout cas message nangeza kaka pona ba fan club balingaka vo kazenga bo continuer ko consommer ba biloko malgré mikolo na bungi po na bebani na ye nabebani na ye apopa makambo mbongo alie mingi pesa tama moke alingi te standby balobi nanata kaza mama biloko ezoyakala mingi te mama Béatrice Bukasalao biloko ezoyakala mingi te TV5 d'Angola biloko ezoyakala mingi te en tout cas bozala penza kimia bozala kimia artiste naza kaka ndenge azalaka naza fierté naza vantage te naza teti te bamama babenganga bapesanga bambonga tournage te me nayaka mpe baoblige nga nasala mosala donc nakisaka komikitisa donc bopatiente kaka mwa moke mosala makasi ekosalama lisusu nazoya na piese oyo eza na kombo ya zongisa bidon nanga nasisi déjà casting nasisi synopsis nasisi déjà histoire ezosanga kaka bilili zongisa bidon nanga ezoyakala mingi te ave bima na Angola fe etamanga na poto mpo filme abongo esalama te nayokaki moko asalaki eloko moko na Rio ondenge na veni na bango na Mutamba Dunda nini so asalaki eloko moko boye kuna apiblie tokomante mpe toakourage mpe kaka mwana mai me zongisa bidon na ngai désolé avec force. Alors numéro na ba o ba oluka pe ba soutenir zongisa bidon nanga. Zongisa bidon nanga ezo préciser makambo ebele mais avec DKM Production TV to sala makambo ngo to pesa makambo nzamba kosunga kwa avec aussi Mara M la Grâce TV so banangolo to pesa makambo baza wana pour nous soutenir pour la contact tozawana avocat zenga moko zwinga et plus 244 935 70 54 64 plus 244 935 70 54 64 to solo de ponango en tout cas boza décidé na le bango au fond du cœur eza film mon na okomango kana 0R na sisa que on dernièrement la fois passée non, ça que aussi ça m'a avancer on dirait. Non, comment on va avec douleur, non. C'est non comme un film mais on a des inspirations, mon réseau matériel incroyable. Oh, écoute na opportunité wana, continue la mutokate. Ba na ngana no ba jouer place au vendre te. Tindela ngane mbongo be sombe langa le pa on a ke van. Et c'est. Alors quelques dédicaces pour ngana matoka bona lelo. 5. Ah. Bon, ça va. Yo mo banda ko. Soko koto kata. Nani mwana banda na farage nani. Batembe. Bote. Nani Marius Nkosi. Ah, légende David. Mon président. Mon président, mbote na yo. Moninga kuna lekiwa na opesa ba dédicace. Kinga makasi me ko yibate. Wana père mangani. Père webi li sola kinga kasi, président Marius Kose. Webi li sola kinga kasi. Yo wari chino tamba. Ototo me président Matembele Arche. Bon, bambote pona bino, mama Béatrice Bukasalao, bambote pona bino, Nanata Kaza. Mère de mère chef. Bambote pona yo na bosanité tuna nani la fille à question delikango no wana likango na tena moi c'était la fille à question mbote na bisoko mama ban moi c'était nana moi c'était OK na se sacrifier d'accord nana moi c'était mbote na la fille à question bisoko zali avant na poto OK avant na poto comment na eza nani bosani comment
Merci beaucoup, ce Tolandi à vos Kazinga Tokolala. Moi, je dis merci à mon vieux Alexis, à maman, l'homme de chaleur, l'homme de Bayibinga Baplan, Babi Baptiste Ozawa, so basali moi et loko ya Bayibinga Baplan et ça a peu bola. Bayibinga Baplan, n'est-ce pas qui kaka Bayibinga Baplan, bandeko, maman moko Bayibinga Baplan. Mama wana bayiba tala lisolo obone mbisi maga lisolo ye kaka na kaka donc Alexis fayo ka wana bayibinga baplan donc na développer mon kaka mbote na bisiko sali bayibinga baplan Alexis ya mamoto bayibinga baplan et puis expliquez-nous l'homme de chaleur yango mama na kutana na ngo mama na grande na mobande na ye ale so sakaya chana fufu e wo mama na zubado la fufu Jean Monio, Usuka, ok, n'est pas été, Usaka, Usa. Maman n'a la plaisante. Merci beaucoup. Donc on est qui bon on a bossé mon vieux Godard Elico, le vrai parisien. Babi va parisien ou bayi la biso en Angola beaucoup Sara. Pour vrai parisien, ils a Godard Elico donc hier à la masolo plutôt comme makasi donc ce que akutana avocat zinga c'est qui pesa susu wow hein avocat zinga comme vrai angolais il y a un vrai parisien ce qu'on fait kotana yo pour comme vrai angolais Godard Elico na bandela numéro bandela plus 244 s'il vous plaît dans le barrière au bas dans la mascara pour avoir un coronavirus Tagaye vrai parisien plus 244 vrai parisien Godard Elico avocat zenga yo père en tout cas makambo ezali plus 244 935 na zolo baona bobangi pona boeleka 935 54 64 na suka avocat zenga yewana yeyo mwana na bino balobi makila bartiste yo leki moko maka uzazani na mboka Angola tindela kata mbongo na kene ko comme vrai angolais ça là est bien vieux pour ça moi bolala momo document za tende na chaque papa na so tete billet coronavirus calamité na ozonga Congo na zonga sous Congo papa ozonga te avocat zenga merci beaucoup donc on a moni vraiment vous avez belé à soutenir merveille na bosanité mon papa à moi que j'aime bien babi papa Philippe Makanga na Brésil, le juif noir na maman Sylvie, bozaka wana la famille Makanga nyonso na kati ya Brésil, na pesi no ba gros bisous. Na bi motema bino ezaka olo, motema bino ezaka olo. Na linga bino avec raison. Gros bisous na bino na moni bongo, mon vieux Victor Mwana Mbuta na kati ya Brésil. Bolela mwelekela lekela vraiment mom ki ebele parce que bozana na kapona ko soutenir. Merci na moke oyo aza derrière la caméra. Merci na bino na so pesa biso confiance na tiki bino na avocat zenga asa la bino mo elo mo amuke ya mbala suka poto kabana vraiment taka na kotike bongoti po bola muna ezo ganga le maître boss c'est azali ya bapoma nganjambie patron ya bapomba patron ya ba maître jambi maître chika na funda yo nganjambie puso usanja geda ombo na kacha New York geda ombo taka de points mais na ja mingi wana pona ze azali ya bapoma le maître patron bande kuna ngai ndengi sala kaka yaya ndengi sala kaka na kota kina lupango ya baze azali ya bapoma na sokota na lupango nakende kutoka mai na kuti maître kaka ye wana vimbani avimbani maître ye wana nefse maître ngapi na sara noti ngapi je pikeno ne avocat zenga tout bien vous ne savez nada maître yo avocat zengo sara keba yo petit yo keba yani yo oze azali ya bapoma yo bukana patron lisuzu obukana te nefse maître yo so vimba na bo maître na ko yo tuna mutuna albi tuna nefse ça va si be comme ça le veut venir tuna mutuna na sa tuna maître ndengo sali musale ya ki maître banda sport vous savez déjà combien déjà maître albi 60 ans maître mais tu sais 60 na musala oyo
ah yunga c'est 60 zo bukana na c'est ah ça va problème ça été bon papa na ngai papa ya bosi ngai asali 100 ans na musala ya ikobo jamais tika na tambula bwe jamais tambula bwe ndenge nini yo mettre na 60 koma kaka bwe yo keba timbo timba te ça mbote na biso nyonso atuka tomona ni merci